choix. Ce qui est proposé ici dans ce pays, c'est proposé qui est là, je ne sais pas. Bandé la yogi quand il président yogi, il y a question de ce qu'on a dit. Ce qui est là, il y a des président où il y a au salaire. Il n'a pas représenté papa. Ce qu'il y a, il y a pour supporter, mais moi je pense avant que nous soyons fatigués, nous devons il fallait qu'il la mentalité na oyo yebisa ba besoin na onyonso kinga mana ya boye bopesi ba condition mbeni atuni yo très bien siko makambo nango eza ndenge nini oyebi réponse opesaki bosola na mams ok ipaibeka ke bakosolola tanto yo ozoya na compte sb là franchement sincèrement nga na kalobi na katiaki bokoya na compte sb voilà so bakokosupporte opere baséjour na yo awa eto ezali kuti makambo batikete yaya koye mpe na koya tona mabeni nga nazalaki déjà contre mange nayebaki yo te nazalaki contre ningani likambo eza ya sila sikoyo ya koya pourkui soki tozalaki atako tonde baproposaki wana mpo nazoyeba soki eyeba nai na libandeli kari mpala alobaki ke misho akoki koya etu wi atako to misho po misho c'est sila mais sikoyo azoya natunaki beni azoya kosala nini donc azoya kaka tokouvri lokwamamisa koya te patati patata ok c'est bien ça passe na ndenge oyaki yaya nake kozona aéroport na ndenge oyaki ofandi napesi yo chambre mobimba ofai na ndako na nete soki nayambaki yo mabe nayambaki yo oyo moko oyebi comme un roi comme un président ofandaki na ndako na nga bien à l'aise c'était vraiment très bien soki lelo reproché ngo bi olobi likambo soki eza koaba mote ya mabe limbisanga nayebisanga sincèrement mpo nazalaka hypocrite te yayaya tout ça ça passe premier jour oye wana bande kotia beni bandi likolo tike na ngai osala nini boye bamenace oke plus loin ya koloba nini soki moye nga nakobengaboye kote feti yango nebisaka bato ke mamsa koya te ezalaki déjà bamenace lokola beni aboyaki bamakelelo a nyonso nani omonaki abaki asiporte okomi ona yaki nga nafandaka na bostel ngai poto yo ebivi ya poto ndeko na matika na ye biso obeti mabe omoni kutu naloba eloko te nayebisaki kutu obi malamu ozonga boyebobe nga nayebisaki beni nga bitika ya zonga beni kaka otema tosolola kaka mamere toboma na biso moto prome eza nango te mbo moto to asalaka kombolanga obi oke nandomonaka bisenga obengai kasi tosolola loko aza ndekono tosa okomprendre nandoko nabengaki na butu wana nasungoli na yo na mikitisi mpena na parterre mpona kosengo pardon tovanda tokende loko ntina soki eloko esi nande mofandaki baye mpe kozwa yo bapesi yo premier jour mbongo 550 euros bayebisi yo 500 ya avance na tike 50 mbongo na billet bafuteli hotel pendant 2 jours 150 euros ya hotel papa zala reconnaissant yetina miniti oyebisanga eloko ni yo ekosala ojete ekosala nini yo kutu oza bénéficiaire ke babiso oyo nyonso yo kutu oza bénéficiaire osali nini tika ofele kolia ofele kolala ofele nyonso ofele papa foza reconnaissant soki omoni depuis le début nazoloba noboye nazokende malembe mpo omona place nini antuka namoni yo mabe place na siliki place vraimen namoni mabe deya oye mpe ntina feti okokanga monoko te na sale bato bayebisinga bato mosusu bato bazalaki na feti nde bato bayebisinga makambo na oloba siko yango mpe makambo esalinga mpasi esalinga mabe bapoza mwana mobali azalaka bongo te naolobango nayebi te so nakobenga ngo lokwasi so nakobenga ngo nini en tout cas naza dessus en plus oza mwana mobali mpe oza président oyebi ke image na yo ndenge namonaka ndenge bato balobaka na bainternet président nyonso asambelaka motu malamu boye vraiment nga personnellement je te dis sincèrement namoni yango te là je te dis sincèrement nga namoni yango te na vivre yango te nazalaki na image ya président Yoshua moko boye oyo nga namoni c'est pas président Yoshua c'est d'autres personnes alors là je m'excuse eza yo te yaya
place batembele place afeti libanda plus batembele yo komi koloba na ye kutu batiki moto na hotel na lie te na meli te nazwi kutu taxi na ye awa ngai moko na baye na ngai kutu malamu nakende na kozala kutu na feti yango ntina suka te patati patata olobi ebele libanda ya soki nga nayokaki na ngango nayokaki wana nazalaki wana bilobaloba mabe tyaku polo e ekomi na suka e ekosambwa bien 50 euro ya ofeli alingi mosala te na Canada na joie okuta yaya esi asalaka mpe 50 euro bapesi kaka kolia journée moko ya déjeuner na yo yaya tozalaka reconnaissant plutôt zala reconnaissant ndenge okokelewa biloko ya bongo na bato libanda ke banda ntongo boye te basali boye te bapesi yo boye te basali boye te basali boye te basali boye te oyo basali wana eza moto apesi 50 euro mpo olia journée moko ayaya te soki oye place baninga bayambi yo bien ozongisela bango mpe ascenseur wana osali mabe olobi mabe nyonso ozali koloba libanda ya ezongeli biso na matoi olobi mingi libanda oyebi olobi ebele libanda toyoki ya kitoko te ti ozoloba wana ozotonga ozosalir ka beni te ozosalir na maps ozosalir mpe na ngai oyo naza na kati ya makambo wana eza kitoko te soki otambolaka kaka boye ndeko na nga mobali antoko change vraiment nazwi biso napesi yo conseil eza mabe yayaya na ntongo batangi oyo lisusu 600 nga kutu napesaki yo mbongo wana oyebi 660 euro to c'est-à-dire tozongisa yo mbongo na tike makambo nyonso ezongi bapesi yo ata mpona wana okoloba merci te okoki atako akokoloba merci te batambolaka bongo te ndeko nanga batambolaka bongo te soki na vie moto areconnaitre yo moto apesi yo ata mai ya pamba omela pesa ye merci mokili eza makambo ebele yo oyebi vi ya poto nde vi ya poto totovivaka 50 euro 100 euro 1000 eza ebele moto akopesi yango kaka boye te agete te yokasi ndenge apesi wana poto atikeli nango ebele oyebi mpasa nango ebele non eza kaka koevite baproblème koevite bachantage ozosala na kati ya sale obimi malamu nakende na nga nazobana mais c'est quel comportement franchement je suis déçu vraiment je suis désolé ya koyebisa o vraiment bato baza mpe wana yo komi komenase azalaka bilobaloba ali kogrimase bato yakasaka Canada oye moto asala Canada omoni osambo ye nano osambo te sere na so autaki Angleterre abengi okuta pétition azoloba no tika oloba boye natangi okoma maiti na po omonaki ezaki likambo lisongi te wana ndeko na yo abengi yo mpo ayebi soki tikosala boye ozoboma mosala ndeko na yo oyebi lisusu ye na mobali na ye babengaki yo libanda bayebisinga apart bango bato nyonso babenginga bayebisi ngai ke la marena ndeko no azoloba boye nonkisu ce n'est pas matina na parola bato bakopesa conseil bayebisa yo oza mwana moke to oyebisanga na bili tokende nango sincere oyaki kosala nini osali mpe nini omoteke yo moto abénéficiaire biso bango tobimisi bambongo tobénéficie na eloko te ezongi te yo osali eloko te eloko te mais ozwi soki lelo toloba non ce n'est pas gentil yaya ce n'est pas gentil kotambola bongo te soki otambolaka mpenza bongo na regrete makasi soki omoi nayebisi yo mpo nasepela te omemi mwa mwasi vie dure vie likolo obandi komenase nano nakoboyiko te nakobengabenga nayebisa kaka bato kesi bango akoya na ye te basoma bango batiki te motema nini wana te na regrete pardon badi Lorsque les gens disent oh tante, maman,
Il faut supporter, c'est quelques minutes, quelques heures, dans 2 heures. Moi, je n'ai pas un numéro de pas. Alors, toi, tu as eu les sujets de papa, moi, c'est pas mais j'ai juste, vous savez, l'émission à propos, il y a un élément
c'est déjà pour la salle Kabongo. L'invité, il s'agit de quoi ou de qui, je ne sais pas. C'est vous-même qui venez de m'appeler. Mais dans mon comportement, je t'ai appelé pour te dire de ne pas te mêler dans les bêtises avec les tutos qui les servent à rien. Parce que moi, j'ai été le président de Ababoko pendant 3 ans. nana nga atia ye na président wana yango nana atia na président wana pendant 3 ans yo banda okobisa nani Belgique Yo, je suis voleur de l'argent. Oui. Ok, ma maman va certifier, va foutre le billet à l'air, tu vas foutre le yo. Alors, ceux qui soutiennent pas béni que le poté bouzoba. Yo. Alors, quand ils sont yibi, ils sont bons à basoso. Yo, je suis bon à basoso. Ok. Pas Julindaya. Qu'on soit, ne sait pas pour la mort à basoso. Moi, je suis un journaliste. Pour Nini. Tu engages à Bangote. Mais quand tu as besoin de foutre, ça va un foutre biso. Pour ça, nous avons bongo. Et quand tu as besoin de s'habiter, tu engages à Bangote, tu foutre Bangote. Mais quand tu as besoin parce que yo mon rapport, peut-être c'est contredire. Yo mon restaurant, ça soit moi, soit chroniqueur, paye sur $300. Alors, yo ngoli, tu n'as pas tu engages à Bangote, mais tu es malade ou quoi? Tu es malade. Moyibi, Mario, papa, maman. Papa, maman. Non, so bisika ba force na yé, na te maman so posi na yé ba yo za ki nani, posi na yé ba ki te ngana yé ba ki yo. Te ba yo shwa o. Na jour a manifesté au toke ti na lisoko. Berk. Yo ka to kabaso a chroniquer za SB. O kabola biso te pa bi vérité te. Boke pa maman international boka vérité msu ngas ko pona na nzela na ko manandaku. Boko ka so vérité mais ana su comme no ka ba na su comme ba voice. Yo shwa moibi na lobby. Bandeko nanga bino moko bozoyoka makambo tato ake kosala kuna na groupe ya SB yaya eza soni ya mobali eza soni yo musala no ba engagaki bango te bongo yo moko nana ngo akomisa au président ya kati wana nani akomisa au président pendant 3 ans ozaki certifié epa ya nani epa ya baba kuku be pa ya sila ye moko boni komisambwisa boye ko yaya omisambwisi boye pona nini ko na Canada ngo pe na ebite ozaka pe na pe na musala te yo lobaki ke yo ozande kwa ya mwasi ti yo baki ko ozande kwa mwasi ti Catherine baye baki otenjabe na lobaka a ozana ba intimidation mo ba grimace mo ezanga mutuna makolo nango achaki o président yaya yo Sandrine yo mukuse lokwa shaba matama on dirait mutache saki ya mungu na manana na monoko yo tu oloba te ndenge tendresse ya oloba bozi na komandako na oya miyibi $50 ba pesi yo pona kolia par jour na Kinshasa 150 ya hôtel pour 2 jours 550 billet na yo nzambe na ngai mama na ngai soni olingi musala te ba fête ya ba femme soki ba femme le 8 journée de la femme yo wana ozui transport ok okasana mbongo na onzoka nde ba association na do vedi ko ke kuna avec intérêt 3 ans osali nini soki oza mokonzi yo nde mutoko ko liesa kutu ba mama na mbongo ba pesi $300 pa ba sombela ba journaliste na ba kroni mama soso yo ozui yango ongboli yango ya kati wana azaka ndeko na yo tenga si babetelanga lisolo tu bozande bato abandundu okendaka mingi kotala yaya wana
yaya wana na yebi bien babeteli nga lisolo na auta kokufela mobali je sais pas soki 2 ans soki 3 ans bana na ye toza na bango baami na kati ya TikTok famille wana soki lotongulu na yebi bango yayo osali soni pado chamoiba mboka basoso bote ok pas Jirindaya ko swani c'est pas pour la mboka basoso moi ça ba journaliste obi pour nini to engagea bango te mais quand tu besoin ko ba futa ba pesa ko ba mboka ba futa biso pour ça ne ça ki bongo soni penza ko samba quand ba modelo soso to engagea bango te to futa bango ndima beni samba bien modelo soni penza parce que yo mo ka peut se contredire yo mo resta pas ça soit ba mboka ba soit chroniqueur ba pèse $300 allons-y Ngoli batuni o banini to engagea bango te mais tu es malade quoi tu es malade moyibi Mario papa maman papa maman na ndenge ni na so bisika ba voice na yé tata maman so bosi na yé ba ok pas Jirindaya ko swani c'est pas pour la mboka basoazo moi ça ba journaliste obi pour nini to engagea bango te mais quand tu besoin ko ba futa ba pesa ko ba mboka ba futa biso pour ça ne ça qui bongo et quand même pas so habité to engagea bango te to futa bango ndima beni karina lobiana parce que yo mo ka peut se contredire yo mo resta pas ça soit ba mboka ba soit chroniqueur ba pèse $300 allons-y Ngoli batuni o banini to engagea bango te mais tu es malade quoi tu es malade moyibi Mario papa maman na so bisika ba post na yé ba yo za ki nani post na yé ba ke tenga na yé ba ki Yesu Masia te ba yo shwa o na jour a manifesté au toki tina lisoko atoki na lisoko ndenge ni berk yo monaki yango alataki satin o kabola biso te pa bi vérité te boke pa ba international boka vérité su ngas ko pona na nzela ko na ndako nakena okuna ya nakena pa mamu na kezwa pe etumba ye na yo nayebi te so ezalaki ya arrivé ntango okóma na Belgique to ya assise ya soirée liputa okokaki kobenga ngai mamu intimidation nalingi na nga te osala peut-être émission na vidéo na nga mpo naza nga suko eza SBT bakabwani mais okomi message oyo s'il vous plaît. Bonsoir Madame Béni, s'il vous plaît, veuillez demander à Maman International de retirer ma vidéo immédiatement. Il est 1h13. Merci beaucoup pour tout, que mon Dieu vous bénisse. Nga, tant on a tel message, on a été choqué. Et bébé va voir. Le président pour le babou. Et puis, on a vu tata soyepe mama. Mais on est tous un président. ye azaka alingaka azalaka autoritaire alingaka koma lokwa mobutu kwa bango bato bandunduka boye ntango président auti natiela bino avant natiela bino bamakambo pene ezoboma mboka na explike nano explike yaya parce que problème awa nalingi yo mingi eza problème entre Karine Muntu mama Pamela na bandeko bobenga ti po pozana na loba mukie otika ya loba ko téléphone pe na charger na ozo na sisi loba déjà il faut boyeba ke bango nyonso nde baza wana baba responsable basi ya mabala mibali ya mabala bapene na babelle famille ye azalaka na mangungu yaya tala babuzoba président alongwa parce que président eloko nayebi te président alingi ka baloba ke ye nde alongwa ye nde adémissionna nani yango amakaki ekoma loba yaya soko oyebi se président te mams alongolaki yo nde place président olata kanda mama na ngai ye balongoli ye nde ngai mamu navandaki na ye makambo eleka te
namoni numéro moko ya 001 etindeli nga bacapture ya président ke président alongwa azala lisusu président ya SBT yo mamoyebi te ozela bosambo na internet natali na rappelé numéro ebloqué nga ngobi ntango namoni yango nabi c'est pas vrai nazwi téléphone na nga naluki numéro ya mams nga nasali mams audio nabi c'est mams je me permets de vous faire cet audio parce que je trouve que c'est important. Mamuloba ya. Omoni lo msu oyo okosala na vérité na yo. Okosala ngo. Omoni président. Yoshua. Azaki président ya Babakou. Qui dit à Babakou dit SB. Et SB c'est une grande structure. Jamais muntu oyo azaki ko occuper poste ya président. Akoki kolongwa. Toko koki kolongole SB et ça la mention te. Non. SB fait communiquer. Et bisa Babakou que président Yoshua avait sous-président te. Maman nangaye. Ngai kutu na audio na nga. Na suggéré mams. Lokola na mona président a besoin ya lokumu. Vraiment. Mettez lokumu avec politesse. Alingi lokumu trop. Tout le na SB. Mandat et ya 3 ans. Tasali 3 ans na esili. Asili saki c'est tout. Ou communiquer. Mais depuis na tinda audio na nga, mam sa yoka ngute. Loko na dengi ekutu na téléphone. Téléphone mams on appelle manqué na nga. Ceux qui ont l'émission où il y a quoi annoncer que le président Yoshua sous-président peut être ngam ngana sa on tel bosso. Mais le quoi na dit ko protéger on ko mona na garder silence. Na bete la mutuli soloti. Mais tant on a moni bandeko ba bimission on na choix te. Bandeko ba obimisa ngo bien te on so ya lobi nde mususu on so ya lobi pour contradiction te il faut pas dans la vérité. Et puis na dit cette imams na audio na nga ekoya kokoma guerre ya ba chroniqueuse. Bon, la chroniqueuse va maîtriser que le président le mois depuis mois de février. Parce que SB est communiqué. Na sala audio wana. Après, il est qui nango. Entre-temps, président na Pamela, n'habite sur na ba finga na CC, to président na finga bango. Ya zaka lokwa mwasi ya ngaka lokumu trop. Olina loba mingi. Pozela na chela bino. Tiango ya ngana linga ko mingi. Mamu linga kayo. Président komeli Pamela. Allez, et quoi na maboko mobali ya Pamela. Mama Omoni nga Yoshua Ngondi. Nazala président ya SB pendant 3 ans. Je ne fais plus partie ya président. Bloquina. Mama. Voilà. Na éviter ce temps ba message na otela bino ba message oyo président a commis Pamela. Ma jamais Ngondi na tikala kosala débat na yo leki jamais et encore jamais ozalaka leki et na niveau nanga jamais mais n'arrête pas Yaya, vas-y continue de dire ce que tu sembles bon. Bonjour. Jamais Ngondi. Ah makasi na message Yaya na na ngobele awa. Mama nzambe na bon moyo. Pamela yo kutokoki koloba nanga te. Tala fille ya sans valeur oyo ami dimbelaka na mobali. N'est-ce pas?
mobali n'est pas ke mobali na yo ayibaki mbongo oyo bato bapesaki mpona tombola sa. E soki mamsi ayebisi bino ke alongolinga mawa trop, alongolinga mawa trop, nakomelaki ye message depuis longtemps. J'étais encore en Belgique. C'est que je ne faisais plus partie de SB Nazali sous président. Mais lokola oza bête, bande de bêtes. Okanisi mamsi alongolinga tosekaka yo omilingisaka vilaine fille mwasi ya moyibi vrai chéri azelaka lokola yo te. Pensez-y, mobali alingaka na yo te. Tika Zoa vrai Dieu musalani yango yoe. Pour toi, ce n'est pas grave. Karini azokosa yo. Omonaka Karini te aza mabe lokola yo. Fille ya lokoko. Ça fait un moment kilo mwana ya Amerika ya soni kie mamsi alongolanga afutaka nga combien mama Pamela. Yo kutu okoki koloba na nga te. Tala fille ya sans valeur oyo amilingisaka na mobali. N'est-ce pas que mobali na yo ayibaki mbongo oyo bato bapesaki mpona tombola star? Et soki mams ayebisi bino ke alongolinga mawa trop. Nakomelaki ye message depuis longtemps, j'étais encore en Belgique et je ne faisais plus partie des SB. Nazali sous président te. Mais lokola oza bêtes, bande de bêtes, okanisi mams alongolinga. Tosekaka yo, omilingisaka, vilaine fille. Kaka boya finga ngai. Ngana zelaka yo Mobali alingaka na ye yo te. Yo oza na mwasi. Yo oza na mwasi. Yo oza na mwasi awa na Canada. Karine azokosa yo. Omonaka Karine te. Aza mabe lokola yo. Fille ya lokolo kilo. Mwana ya Amerika ya soni. Ke. Mamsa longolanga. Afutaka nga combien? Et tel est le cas, pense-tu que Erosalanga passi? Yo moko yebi combien na baby sa pona SB? Oh baby sa combien? Ya moi si zozo. Nazo zela yo o répondre nga. Oko yo kaba voice na otindela yo omi yoka. O président komedi Pamela. Yoka mobali ndenga fingaka. A komedi Karine. Bonjour. Jamais gangondi na otika la rosala débat na yo leki, jamais et encore jamais. Ozalaka leki et na niveau na nga jamais. Mais n'arrête pas, vas-y, continue de dire ce qui semble bon pour toi, ce n'est pas grave. Ça fait un moment nga na otoso la raté débat nini otosala niveau. Oh, message a commis na ekari. Niveau nini ya zanango awa na Canada. Bango pe. Osalaka wapi yaya. Kaka kofinga basi ya bato yo finga ngaka bongo yo zela zana zonga ndako avant kutu mams alongola président ya babakuk Jilinda ya asalaki azoki initiative ba offrir mams cadeau azwi cadeau ango atie na groupe abina moni to sangisa mbongo to offrir mams cadeau oyo wana kana groupe bali certifié bato mpe bazalaki na baapprouvé mama moko azalaki mpe na kati ya bacertifié oyo bavanda na président mama kati alandi Jilinda ya na privé nde nini yo okoki koya na initiative ya osala mams cadeau sans pour autant consulter président président ya wapi elekela epe Jilinda ya tuni o mais groupe toza mpona mams soki tongi tosala mams cadeau il faut na tuna président to motu so ozwi initiative no abi omoni ke okosala yango boye bosali ntango badiscussion ekomi na groupe wana mams ayebisi mama Pamela ayebisi Pamela
kende koboma groupe ya bacour donc alors baboma te balongola président na bagroupe mpo baadministrateur na groupe wana bazalaki président Yoshua Pamela na Karine ntango bayebisi ye fayaki akende kolongola président administrateur to kolongola ye na groupe ye akei bon alors ça non manœuvre je crois qu'elle est passée à autre chose après basutuka boye ye na Karine balongoli bango na groupe basu baadministratrice te président alongoli bango bato na kati ya groupe mpe bandi okuka moi mais qu'est-ce qui se passe bien que Pamela azalaki sous administratrice akokai mpe kokoma komi mais nani président Yoshua yo longoli biso ndeni alors que Mams alobi na nga nalongola yo odevance banyosa badiscussion na kati ya groupe moyen sous Pamela boma bagroupe wana ezalaki te mpo balongolaki ye déjà batikali bongo oyoka soni tata ya soni mpenza kofinga kaka bana basi ya bato ya yo mwasi tosi tomona président Yoshua amataka na live ya Nima Kwakala ayebisi ya Nima Kwakala yo konyeka kofinga Mams omona nga na koporte o plainte likola bemission na oyo opesa Mams Ngunda na Canada naza na voice yaya bato mosusu mpe ntongo batalaki basepele na oti babi président yo président pourquoi bebe mamo bebe nakotiela bino yango bozela oyebi combien nabebisa mpo na SB bozela naotiela bino message wana naza nango nazozela yo mafinga na ye okoyoka bavoice na kotindela yo omiyoka o président akomeli Pamela akomeli Karine Mutuboy bonjour jamais ngamodi na kotika kosala deba na yo boyoka mafinga bokoyoka mpe mafinga wana epa na niveau na nga jamais mais n'arrête pas, vas-y, continue de dire ce qui semble bon pour toi, ce n'est pas grave. Ça fait un moment maintenant tout ça, la raté débat ni on tout ça là niveau oh message à commun avec Kari kaka bongo afinga ngai et bango pe moi si ya mutu neti nga yo ya kofinga nga niveau nini oza nango niveau nini oza nango avant Koutou Mams allons la président ya babakouk Julie Ndaya asalaki initiative ba offrir Mams cadeau azui cadeau ango atie na groupe abina moni to sanisa mbongo to offrir Mams cadeau wana kana groupe ba les certifier bato pe bazalaki na ba approuver maman mo bazalaki pe na kati ba certifier o bavanda na président mama Kati alandi Jilinda ya na privé ndeni ni yo okoyi koya na initiative ya osala Mams cadeau sans pour autant consulter président président elekela pe Jilinda musane ka kofinga basi ya bato me ye moko mwasi na mona te est-ce que na mwasi botuna ye to mutu so ozwi initiative no ya bio monde ke bokosala mo boye bosali boyoka ntango badiscussion ekomi na groupe wana Mams ayebisi mama Pamela ayebisi Pamela kende koboma groupe ya bacour donc alors baboma te abaye balongola président na bagroupe mpo baadministrateur na groupe wana bazalaki président Yoshua Pamela na Karine ntango bayebisi ye fayaki akende kolongola président administrateur to kolongola na groupe ye akei bon alors ça non manœuvre je crois qu'elle est passée à autre chose après basutuka boye ye na Karine balongoli bango na groupe basu baadministratrice te bozoba président alongoli bango bato na kati ya groupe mpe bandi okuka moi mais qu'est-ce qui se passe un soi-disant président bien que Pamela azalaki sous administratrice akokai mpe kokoma komi mais nani
président yo choyo longoli biso ndeni alors que mam salobi nanga na longola yo le dévancer ba ndio sa ba discussion na kati ya groupe moyen sous Pamela Boma ba groupe wana ezalaki te po ba longola ki déjà et batikali bongo babandi ko discuter na makambo na bango na CCCCC. Il y a pas longtemps Ali Makwakala za sa live na président Yoshua amataka na live ya Ali Makwakala bébé ayebisi Ali Makwakala yo konyeka kofinga mamso omona ngana koporte o plainte nikola bemission na oyo opesa Mams Ngunda na Canada. Voilà. Bato mosusu mpe ntongo batalaki basepele na oyo a président yo président oke komata na live ya Ali Makwakala pourquoi kopesa ye importance ebele bongo loba mpe ke bémissionne moto osala ke Mams Ngunda na Canada ezalaka akosaka bino ezalaka yoki vraiment président ke président kosala bongo ezalaki nango bareproche mosusu bazali kosala peut-être président azali kosupporte etika bongo boyoka namoni ya wana bakestion nini Voilà, Bengo, je t'ai appelé pour le sujet de Sila Bissal. À quoi tu reproches aussi Belleville? Qui ça? Belleville. Reformule un peu ta question, j'ai pas bien suivi. yoka français À quoi moi est-ce na que tu Canada reproches Belleville? À quoi? Je reproche Belleville à rien. M'as-tu déjà entendu monter en train d'insulter Belleville? Oh, non, oyokanga déjà na finga cette Belleville. Tango batu na bino bafinga ka Belleville opekisaka bango to opekisaka bango te. Naloba kaka ke baza batu na bino, batu na yo. Non, neti nani? Tiba Yagola bazo remercier ka yo wana ozo kande azo finga. Na oyo ka chaque jour Yagola remercier ka yo. Mukola bima boloko Yagola remercier yo. Mais tango bando ko finga afinga ka bango no sona ba mida na ba ese yo zala ka wana yaya. Te oyo ka rango te. Ok, non, tozo ke de tapa otindela nga vidéo. ngana tindele vidéo Oyo mida ese Yagola ba n'importe fingi quoi Belleville. Ngana intervenir. menace de mort D'abord, na Canada. Ces gens-là ne parlent pas, ne sont pas les collaboratrices de Voilà, ne sont pas les collaboratrices CRS. Yomoko lobby que Sila Belleville Azamu Tuno Itueto. boyoka menace La sola, tozalaka vraiment bien. Omoni vidéo. tozalaka bien Lelo na sa vidéo te. Na sa ki lobby. oyo eza le 31 mai yoka menace boyoka menace yoka menace tosinyama yo defense nini ko sia ayayay tolanda mama que président longwa dans les sous-présidents en tout cas bon éviter ngana yeba yango Dieu me voit mais na loba na nga petit je précise ici ce na yo loba pona modi ba donation ba chroniquer ba comme linga ba so na peut-être na likambo ba maîtriser te na ba voice à président ndenge a manquer Mama Béni Antonio na ba voilà yo mosala kofinga basi ya bato mais moi si neto mona nanu te ziana zonga hôpital bokoyoka ba message na ba mafinga afinga mobali nanga afinga na nga moko le 30 mai 2024 o bopesa président pesa mams ngana ozela ba réponse na no so ba sa président d'habiter zo pesa ka ba retour président za hospitalité tiens c'est raté si ba pique comme bima quand ne ba tindelenga capture ba ko tindela pe ba tunsusu ba capture
na numéro wana anonyme so lingo benga ngo et bloqué mais etindelo quand même ba capture oignon sur ma JP. Voilà. Moi j'avais trouvé que c'était imprudent. Il fallait qu'on annonce que le président Yoshua a longwa nae. Et l'équipe n'a pas payé. Il ne peut pas faire pour être même payé l'autre côté. Madame, on est au Bandessou avant-hier. Ndeko mo na TikTok, dans sa live. En tout cas, on a évité ceux qui live à Nani. Non. I'm busy blessing. Blessing, tu as maman de travail. Et là, qui n'a, quand tu m'as na TikTok, ils ont commenté, ils ont finga, Pamela, na Karine. En tout cas, là, on a télé, dans la langue, la 20% de la moine, ok, classe na tongo. Et après, bah, tu vas aller dans la télé, oh, numéro nini, ils ont finga, bah, tu peux na katia live. Place, il y a un problème, il y a bandit. Pour bimasiko bo na miso ba tunne bo moni ba to ko moswane la et banes qu'on a live on est ça bien na TikTok et après ndeko mo ba za eti pe avant de bi oh faut qu'on tourne na e bien non le ba d'après ndeko na ndinga lobi il faut qu'on tourne et la président oyoki hein ndeko mo ata komi na se a commentaire wana ABC, pourquoi on a un faux compte? Il y a un vrai compte parce que tu es banni. Et puis un jour où on commis awa, batu bayebi yango, toza kaka droit. Donc au kito mata ezali yo, oyebi toyebi pe yo. Après, maman, il faut président ça va dire qu'on commenter un vrai compte na ye. Omoni kindoki. A commenter au botika kofinga tolingi kimia bandi ko peba na TikTok ba PG après lobi botika kofinga bwenako eleki bango kuna na CC na police bazo finga na baolo bana makambo et après lobby et ça sala qui même si tu as lobby toi avant-hier en tout cas na tala qui ont pété. D'ailleurs, on a extrait dans le lobby, na TikTok. Donc, il y a place et c'est all bas, tantine, tonton. Et si là, na comme si là, il y a ma Pamela, na ya mam, si là, alobeka boum. Maman. Et après, bandeko, botala, moni, ba message a finga mobile nanga. Tobandaki nano awa le 5 janvier 2024 omonenge Yoshua afungola aboma nini yango nga na komelia omoni ba message na nga na ye omoni ba message ya ye alongoli yango menga na zanango omoni ba message koswana na nga na ye aza lokola mwasi te me azalaka mwasi omoni ba message bomoni ba message afingaka na niveau na yaya oza na niveau nini tu es libre si tu veux aller au tribunal vas-y oyo ba message na ngana yi oyo tu obozomona oyo adefa lineti na ngai aloba na ngana longola ezaki lineti ya 150 na apesa $100 ti lelo atikala na $50 nanga yango ba message wana efasa yango bomoni minute bomoni ba message ya finga ka basi ya bato mais ya ye mwasi to mona te o comprendre ya finga kaka basi ya bato tanengo ke ko sambwa na groupe ya nani OK kombo nanga Yoshua Blaise nous sommes au Canada prépare l'argent pour les avocats maman trop c'est trop voilà ngai nazana na Canada yo tindaka bato nao esina mida ba finga Belleville sikoyo yo oya kofinga nga tala omoni ba message ndenga zo finga bi niveau te mukola mona kinga saki neti asanza
mwasi ya moto mama ya bana mobali na nga tosali 15 ans tala ndenge atiaka bomoni ba message nga moto na opesa sila mokanda bomoi ba message na ya finga kaka basi ya bato o ngale tomona na mbala moko na Canada na liwa na matanga boyoka message na tindelaka yo yango nakoya moi ba message afinga ngai zoba ya bato zoba ya mwasi ozata kitoko te mokona mona na posa oka posa kosanja wata na gute ok bomoi ba message ye afinga kaka taninga afingi Pamela na États-Unis mais ya ye mwasi totikala komona te. Merci beaucoup mamu merci beaucoup loko tangi kombo na nga kuna mamu merci nzamba pambola yo boyoka. Mais n'arrête pas, vas-y, continue de dire ce qui semble bon pour toi, ce n'est pas grave. Ça fait un moment maintenant tout sur la débat ni on tout ça là niveau oh le message a combien est carré. Tout le monde connaît les fameux investissements classiques. Oh le message a combien est carré. Kofinga batu niveau kasaya zana niveau soki ya ndenge ni. Donc quoi est-ce que tu t'es ça ba mo parce que obligé on se ba voix ba message peut-être comment on va tirer de la maps. Ok. Message est boyoki. Avant kutu. Boyoki mabe ba message na nga ngai. To finga na penza. Yeba message ne aboyaka. Jilinda ya. La finga ka basi ya bato. Ba offrir mams cadeau. Ajoute cadeau en haut, a na groupe abina moni. To sanisa mbongo to offrir mams cadeau ou wana kana groupe ba les certifier. Bato be bazaki na ba approuver. Maman mo bazaki pe na kati ba certifier o bavanda na président maman Kati. Alandi Jilinda ya na privé. Neni ni yo okoyi koya na initiative yo la mams cadeau sans pour autant consulter président. Et lesquels a fait Jilinda ya tuni o mais boyoka. Tout ça pour la mams. Je te tout ça mams cadeau, il faut na tout na président. Vraiment. Kofinga mwasi ya bato. Initiative no a dit au monde que vous ça là, on boye vous ça. Nzambe. Tant ba discussion comme na groupe wana. Mam c'est Mama Pamela. Est Pamela kene ko boma groupe. Ya ba cour donc alors ba bomate. Ba longo la président na ba groupe ba administrateur na groupe wana ba daki président yo choix Pamela na Karine. Tant ba ebisi il y a pas que non ko longo la président administrateur to ko longo na groupe. Il est accueilli. Bon, alors, c'est une manœuvre, je crois qu'elle est passée à autre chose. Après, surtout, il y a Karine Balongo, il y a un groupe sous boyoka makambo ya soni mwana mobala koma mwasi ikola kolanda landa bambongo ya bato baonyoka mala baotombola star na bango. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien que Pamela Zaki sous administratrice, t'as coquille fait ma commis haut. Mais nani président yo choyo longo libiso ndeni alors que mam salobi nanga na longo la yo le dévancer ba nyo sa ba discussion na kati ya groupe moi sous Pamela bon ma groupe on est qui te pour ba longo la qui est déjà et ba tika libongo baba niko discuter na makambo na bon na CCCCC il y a pas longtemps Anima Kwakala zosa live nae. Merci beaucoup maman. Merci. Président Yoshua amataka na live ya Anima Kwakala. Amata kututi abenga ndenga afingi ngai. Yo konyeka ko finga mamso mona ngana ko porter au plainte. Na justice na Canada. Na yo pesa. Mami si mokanda yo si omona. Osi omona. Yo ndumba oyo ya. Comment le payer à jouer Ya avec ChatGPT? Choupeton batala qui va s'épeler non tu vas à président yo président
Ok, komata na live yani makota pour kopesa amataki te yaya finga nda benanga nde boye même sans ngunda na Canada ya mona nga yuma ko ba menace ne kupeza awa peut-être président avec au support etika bongo bino pe bovani boyebi te ke président longwa dans les sous-présidents maman merci beaucoup mage na sukumaka yo merci je précise ici ce na yo loba pona moni ba donation ba chroniquer ba komolinga ba swa na peut-être na likambo ba maîtriser te na na ba voice à président ndenge a o manquer musala ne yango wana kofinga basi ya bato ntango akomaka na Belgique ye aussi bomona mwasi na ye badekonso ya Belgique basilika eton président akendaki boyebi botindela mams bakado ti lelo mams azo bakado wana vraiment apesango bamakangu na ye iye bareproche ona nyonso baosala président nayebi te ezakopesaka baretour président azosepela te ye alingaka lokumu te asepelaka te si bapike ekomobima ka nde batindelenga capture bakomotindela mpe bato mosusu bacapture na numero wana anonyme so olingi obenga yango ebloke yo mais etindelo quand même bacapture oyo nyonso ngo atyelio. Moi j'avais trouvé que c'était imprudent. Il fallait qu'on annonce que président Yoshua alongwa na ye. Voilà kapenya na sepeli na ngai eleki nango mpe bino mpe bofani boyebi na mpe eloko te makambo oyo obandesu avant-hier. Voilà, ça fait 4 jours. Nekomona TikTok c'est ça qui journée le 17 live le 18 en tout cas nayebi te soki ezalaki live anani maman continue ko I'm busy. ndeko wana sikoyo ntango osala live ezalaki na compte moko na TikTok ezokommente ezofinga Pamela na Karine. En tout cas live on a talaki na la lenga le na la 20% na leta mona akeka na tongo mama malamu. Et après batu bazali na kati ya live babi o numéro nini ezofinga batu boye na kati ya live place pe ya problème oyo ebandi po ebima sikoyo boye na miso ya bato nde bomoni bato bakomoswanela ebanda esiko na live oni esambe na TikTok mobali lokola mwasi nana ozela plainte kofunda ngai ndeko moko azalaki mpe avande abi fo compte wana nayebi yango naoloba d'après ndeko wana ndenge alobi ifo compte wana eza président mama ndeko ngo atakomi na se ya commentaire wana ayebisi ye pourquoi oya na faux compte yaka na vrai compte na yo oyoki ye wana yaka kofinga nga na compte wana bato bayebi yango toza kaka droit donc okitomata ezali yo oyebi toyebi mpe yo après mbala moko bamoni fo président nyonso bandi kokomante na vrai compte na ye ye moko po balobi nde aye koloba lisusu na compte ya bien seigneur mawa tro bango kuna na cc na kulisi bazofingana baoloba na makambo et après lobby esasalaki nayebi soki ezali lobby to avant-hier en tout cas natalaki yango mpe te naye omona extrait nango lobby tiela biso yango yaya lobi tiela biso yango naofika place este aoloba tantine tonton mama na ngai silama na kombo ya sila ya Pamela na ya tashati va tomber silama alobeka bungu je sais pas où est-ce qu'on baisse ça président siko azwi palpite obi ete alobi na ye mpo ye na ese deya balobanaka te président na ese balobanaka te ye alobi ese alobi na ye yango président bande kobengabenga bato e abengi bato oponi otie titre oyo tala ese aosala bemission ofinga nga eleka ebongo en tout cas elelo
nde komoni makambo eleki nde eleki boye nomona bandeko ebele botataka obolu bango mpo ya nini bandeko. Pourquoi avoir une boutique en ligne au lieu d'une boutique physique? Super simple, c'est que tu peux faire des ventes 24 heures sur 24. Dans mon livre, je prends le temps de t'expliquer les avantages. Pourquoi? nomona bandeko ebele botataka obolu bango mpo ya nini bandeko. Filme ekota, oui, filme ekota, mais filme eleki bomo ya bato te. Po na minute oza na bato mosusu baolela, bato mosusu baoluka na bango moni eza na baaudio o président Yoshua aofinga mobali ya Karine Moïse mama na épargne na ngango okoepargne mpo na nini tia yango yaya mais ezali voix ya dossier boyoki yango bapropos au président otenir boregrete. Pour un homme qui se respecte, mobali oyo se respecte kotenir bapropos abongo neti nga afinga ngai yaya afinga nga na mobali na nga bovandi boyebeli okoyeleka te mais na polise nga na omema tata na président soki mpe tata soki mpe mama na omemo na justice bato mosusu babaki te botika kaka bote ya président soki aye apres bino mpe boye bobisele bapreuve mpo ani fo eza guerre mpo ani fo eza koswana te président problème nezali alingi kaka mpo ntango mars alongoli président Mamé. Je crois 30 minutes ou 40 minutes après, ou 1 heure, je ne sais pas très exactement, le président est retiré la lettre à démission. Son mais on a le rôle qui précise à Mans. Maman. Parce que ma rapport fait les cas. Ayaki po alia bino mbongo. Alingi musala te na Canada. Ya mobali oyo fingaki mobali nanga nangai lettre de démission qui après Mans a été à Kalongo le président sous président Babako. Mais silence depuis février. Tant le président outil Belgique a zongi a commis le 15. Bakutana Mamste. Bakutana na administration ya SBT. Moyibi eleki yaya. Luka musala na Canada osala voya kofunda ngai. Tout le monde a communiqué, monsieur, ba chroniquer, botika ofinga, même ça ni kofinga te. Mais pour la moto pas avec président soit longwe, to bolongo les. Ndeli kamboto welela yango wana mamu wetu mamu nangai. Je ne fais plus partie des SB, mais natikali fan ya Mams. Natikali fan ya Sila. Na bolongo abaku te natikali abaku. Moi président le bon nom noboni. Kenatikali abaku. Soko yoki message ya président. Ni oloba na public, ni azo communiquer na public. Oloba ça c'est quelqu'un de bien. Mais so tali makambo oloba na privé. Kaka bongo mamu afinga nga na vage ya mama na ngai. Président afinga libolo ya mama na ngai. Yango bomoni message wa effacer wana. Nazaki prudent te pona kozwa yango. Ya finga ka basi ya bato. Tango na mona yo na mona wata elengi te. Bongo mwasi no yo soto aussi mona mwasi no. Mama ya bana no balawe basibele na ndako. Tomona ye? Tomona mwasi na yo? Ota bana onde babimi te tala bana nonde babima. Neti faso. Tu vas se respecter lo ngana senga ya mwana. O finga Pamela na mobile ne moyibi. So ba fingi olobi ko mema batu na justice. Do vedi que justice yango ya Canada ya tata noto ya mama na okwa. Bon et yo comment se pas connecter pour ba no so na po ani. Nga kutu ba elema na ngeza. Si, innocence te. Ba chroniquer ba ko so na likambo te. Azaki président. Ya wapi nana noma ye. Nani ya noma ye président? Nani ya noma ye? Kutika batu ba fan. Et nous avons simple. Donc, je pense que nous avons connecté. Nous avons bien en exemple. Nous avons
et aux ala anormal et indécent likambo et bima bato bando kango de bouche à l'oreille et na kamwe babilobi anima foka la pata la kango c'est-tu à la recherche constamment de trouver la job et na kamwe babilobi anima foka la pata la kango lai bon quand numéro est de la kinga il faut de la paix anima foka la il faut de la paix mutu mususu. Eh maman Nicolo linga makasi. Mais qu'est-ce qu'on a regretté pour la nuit? Pour nga ba audio ya président. Ya sopa biloko to leka. Pour bana privé. Afinga kamakasi. Eh. Non, mais ça va preuve à somme. Wow. Kaka bongo. Mais tant non mon asiko na ba commentaire le président commenter Ndoki. Ça me dépasse, ça me laisse perplexe. Yaya, oyebi ete nga na yebi ye. Namona mbala moko awa. Na Montréal. Voilà. Ce président, yombo président lingi baloba ke ye mo balongwe. Nokuta, yalinga lokumu. Modèle a finga ngai. Non, na finga yo te nako fingo pensa kitoko. Mais va en paix. Tika bato bafanda na bango yaki kokuta bango. C'est ce qui importe. Quand il y a des ordres, c'est que chroniqueurs on a chroniqueurs baswana, on a ba finga na pour ba maîtriser tantini kende na kimia. Waki kokuta SB na ndenge na ye kende na kimia. Ana olobela SB na olobandi. Baba nous futa ba chroniqueuse, to ba chroniqueur, to ba communicateur. Mutu bwaza ko boya. Donc ele kelangai. N'habite loko lingo créer wana. Asia créer ya. Parce que marambo nyonso na lobo na grand nango na ba audio intimidation na voix ya président. Donc d'autre part au fula aux soir au suis au tie mon pépé bon kito côté. Ndé yo mo reconnaître que si la grande sœur parce que président lobi que si la grande sœur na ye alinga si la mingi. Yaza ka bébé. Au garder non silence. O pe azaka ne na Ottawa awa kosaka ka bato a grande sœur na été. Yaya na koya yaya aza business ya salaka. Pamela pour respecter Karim pour bazate passer ma balle. Voilà. Ba pe na ba belle femme. Yango wana mamu, merci. Ngai na mon message oyo o finga Pamela fo chérie. Kaka bongo. Lokolo kilo na tuna ki Pamela na bengi ye. Na obi est-ce que za yo muto tia photo non na photo non pas dans na profil ne a tia photo muto no ne tinga na profil na ngeza photo Eric Jenga na mwasi. Na obi est-ce que photo ne dans la profil ezara yo habité nganga bi oh mais ce qui yo muto za bongo ne tana président fingo le matin zozo. Kaka bongo musala ko fingi yaya nga no meme nga ko no fungola dossier wana. Nga no mambila. C'est très important. Et puis, qui n'y a les kinyonso. En tout cas, ma chroniqueuse. N'est pas dit. Ndeni beaucoup il faut se mettre en guerre. Comment peut être beau maîtriser. Oh, il t'a ta faute n'a dinoté. Parce que tant pour un meilleur en nyon soignera la raison à quoi nae. Moutou nyon soignera tirer couverture n'a ngambounae. Moutou nyon sur la raison. Mais puis nous beaucoup y a des guerres. Oh, il y a un lobby, il y a un contredit, Mouninga. Eh, so, il y a des pissoirs, chérie. Tu veux que j'aille? Comme n'a pas noté. Et nous avons entendu toute la conscience de la vie. Donc, ce qui n'a pas dans nos jambons, les présidents, c'est que, Banga va faire un banana yibimbo. Pour elo qu'on a mon âme à paix. Couple, oh, et bien un président. Au même sa président qui va foutre bon et pas nanga. Couple, est dans la France. Batindi mo et pas nanga. Bon ba tuni bango bozo ki numéro ba contact na mamu wa bo pesa so kombo o mama pesa no tina bon. Ode muto azaki na nyongo na biso na Afrique du Sud. De alinga tin de la biso bon atobi apesa ma. Il faut aller à la salle en émission à président Sylvie pas na salle fa to protéger couple wana. Vous allez juste avec ça. Président
Je l'ai débranché. On peut juste vous le preniez comme ça, puis aller au toilette. Une fois fini, c'est une prise comme un chargeur. Fouti combien? En tout cas, président, pourquoi pas la fois dénoncer la tonne? Bien au coup, vous avez votre famille souvent, beaucoup de couple dans la conférence. Le président Boyara président Sili Kara pourquoi on a sali batona couple une émission alors que couple là ba cause couple est dans que tout moi sans couple là bo solo là mais ndeni ngam to sono pourquoi on cause la malika. Bon mon la place. Vous faites mousser, rincer, hydrater. Dans la malin, bon la place bon est à la rabat. Donc c'est ça. Dit comme oye les gars, yangwana. Bato bele ba yebite. Mais bobani na nuka ko soana. Tu veux lancer ta boutique en ligne, mais tu n'as pas envie de te prendre la tête avec la tech? J'ai créé une agence de design et on veut te créer une boutique en ligne professionnelle sur Shopify. Dans ta boutique, on va ajouter 10 produits avec tous les prix, toutes les descriptions et toutes les images de qualité. Mais Boubani n'a pas de soin. Oh, le lobby quand est sous-président, il y a eu mon président Yoshua. Au Moninga Yoshongondi. Nazalaï président SB pendant 3 ans. Je ne suis plus parti à président. Donc, je crois que Boyoki, Olebo Swana, Olebo Singa, Olebo Bomana, Bovanda Kinya. Botala moto oyo aza na nini Melanie Bosote Bosate na oyo bimisa ye Melanie Bosate nazoya kobimisa ye neti ba voice au président singa mobali ya Pamela Moyibi mobali no yibi mbongo na lobate bolisanga so po tiango te toyeba ndenge ni musupe mutu moko to kolinga bakanga mobali na Moyibi Sito kofinga basi ya bato ke baza ilongi mabe aza faux chéri aza kutuna go ya basi te yo zana mwasi no shito mona c'est quand il y a un monde qui s'est dit que président Karine va comme à niveau haut en tout cas na évité Karine la président ka partir à kin ka boto no bando sur les jours tina ni bazonga ti lelo et c'est pe ba solo la raté Moyibi oyo Donc, président Yoshua, yo mondo yebinga de tout cela na yo. Na ko manquer au respecter, na manquer ba tout respecter. Ça c'est vrai. Kombo nange koti kuna. Et puis le mal dans tout ça, bateau zo benga na besoin enregistrer. Vraiment. Zoba yebi eloko te. Besoin enregistré. Mais na comme le président tongolo ba chebo meki na koyia na oyana ba preuve. Comme rambo na lo ba président yo mo koyi ba ngeza ba faute. Au moins ngai na yo pesa bino na pesi bino mo ba preuve. Na tieli bino mo ba détail. Oui, celle que vous comprendre. Zala vrai. Allô? Non, non. On les canalize tout dans la privée. Ok. Achi bawe quoi. naza bakuke mama tokomozanga kinya makambo nini kasi ezolekana poto ya boye koto boye okoyebeta makambo wana na privé te makambo oyo ezosala mabe mamuyona ozalaka très intelligente makambo ake osokoyoka ombebeti yango ata kara ekoyokana pe te se kolandi nga te
ngai makambo na lobi bien na yoka yango liboso ba chronique. Botika mamwa fanda nini alobi vérité. Bino bolinga ka bato bakosela bato makambo pwani. Aloba te mpo na nini bolika bakutombolaka ka makambo bakangaka makambo. Sibonga na tika na bandeko basingana o aya fingi o aya alors que peut-être ba omettre makambo ile kati. Eyele tokolamuka na pondo yo moko nano banda moto munene tika mama sala analyse na epado bino bosepelaka so nga na ye koloba kofinga la demer nzende na mamu bravo mamu na ngai bolingo na ngai mamu na rediffusion na voice na ye alobi azalaki président ya SB azalaki président ya bakoko ya sila te SB président azalaka te sila orie mama kombo na ngai eza kuna na kati kosala nini kombo na ngai leka yaya la famille, bien de vous comprendre. Les Cambouans, bien de vous casser qui m'ont permission, ils ont déjà na ceci. Moulinga na benga na balati. Benaza abakouk na sala ma kambe ceci na uka api makambo zoto na ceci. Makambo eza déjà na ceci zoloba manango déjà. Peut-être que nous batons la ligne de boui baté. Parce que maman permission mo boité, président azot a comme ce qu'on créer bazizani. Voilà. Koto à lobby. Voilà. Koto à lobby. Koto à lobby. Dès que nous pouvons comprendre un mot. Nous tous ça y a lobby en parabole. Nous tous ça y a à contredire. Beaucoup de gens qui étaient pour ceux qui vrai abakouk a autant la film. A olana na eba polémique to et qui est que ça la qui pour. Biso abakouk tous ana pour la mams. Et puis tous ana pour la présidente, tous ana pour la Karine Nanouté et puis on a pour la banque pour la mams. Attends ce qui peut au film les autres vrai abakouk qui est dans tali film na polémique et tali problème de Rwanda. Et ce qui peut présenter pour nous de ça peut être qui ça. Et il y a des gens qui peuvent chroniquer respecter. Et les gens qui peuvent et puis malheureusement engager la carte qui comme beaucoup va gérer un CC comme on a ce ministère de bazar qui va dire que stage qui va gérer la maman au PT. Il y a aussi des monsieur qu'on condamner les mamounini. Oh ils ont le matuba maman le bango tout au plus maman bé. Mais bon l'ingika va discuter va so beta na ba pique pourquoi c'est pas pique on les ont tawapi. C'est l'émission de batasser c'est de tout ça indiqué et nous ils ont besoin de vous. Ce qui présente ont joué na hypocrisie à d'autres na ba voice par-ci par-là. On a quand même un peu de bon sur la boîte bâtie dans le moyen. Frère, bah pourquoi on a fait mais sans ce moment lobby boy et puis les qui n'a les qui des les qui wana et si tous en a pour la map pour sa matière à nez place lui de balouaté place c'est pas pour balouaté tout le monde a l'intérêt na lèvre de son bâtiment le roi pour ce qui présente bah pour qu'on a le des affaires du monde et la fin du monde c'est bah pour faire mon petit café sentiment. Mais si nous les Cambodgiens qui présentent c'est bon, c'est tout. Matière ni les awana. Comment on peut inventer ma cambatumba station va limbo, ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu faire mamté. Problème maman c'est que vous allez voir vraiment la famille Babakouk. Vrai Babakouk a autant la film et là on peut polémique. Maman nous vient qu'à cause ils ont cessé à mission on a quoi ça pour que style là. Pour ils à la carte au monde on va tout comprendre qu'il va arriver les arbres. C'est tout. Comment t'es? Bon. Ah. Babakouk, nous ne pouvons pas l'examen. Babakouk, nous sommes tous basés 3 agité, ça Babakouk. Puis ça Babakouk a dit que c'est tout yébi. Et puis, même ça, nous l'avons, nous sommes tous mis ça, toi, là-bas qui est. Baza va vous s'agiter, dans le président,
bakolongwa bakolongwa babi bolongwa ya bolongwa kaka toboyi na biso baproblème toboyi na biso baproblème comme ça sans communiquer avec na SP nous sommes les canaux comme peut quand même si à l'imprudence à PC na communiquer ya wana bango na soba que les membres en tout cas tamiser dans l'entourage na yo bango nya soba ya pa na kuna kaba zo makamba za cité bazwa mbongo ya miyibi ya mbongo miyibi on est là pour membres tout le membres pour rien membres les membres pour toujours belle vie pour rien la poutine de l'écriture babiskini ikamona skini biso kaka belle vie kandi kende na oyaya osi olobi ekoki bahypocrisie oyo bahypocrisie ya china te Oui, bonjour. mamnangela loba na comprendre nyonso ndenge olobi ke makambo esi ebandaki kosala na succès to bato eza boye toyeba ete cerveau toyeba ete ifaki etika na onka na intimidation président na bino azalaka nango aboma nani deja na mboka oyo kofinga basi ya bato babomanaka bango na bango parce que babande makambo na bango ezali bango na bango na telefone ifaki babomana bango na bango mais koya nango boye na bapreuve na baaudio na bamessage capture mamu opesi nde bato matière te mais oui lobi oyo esalami lelo epesi ye matière te kaka onga nasali nde epesi sa makambo bongo siko soki otala te etali biso na nini etali biso na nini n'importe quoi en tout cas sincèrement nayebi te nga namoni oka pa na yo yango nalobi il fallait pas oya nango boye baaudio boye quand nde ogarde place bongo quand nde ozala femme sage bongo efaki otikango kaka bongo femme sage oyebi ke yo soko oye na matière otika mamu na ngai femme sage bongo efaki otikango kaka bongo oyebi ke yo soko oye na matière bato ebele bazwaka yango babandi komitiye babandi kobakisa makambo na bango donc ifaki kaka otika yango mpo na nini atika botika bahypocrisie ezanga ntina kaka makambo ofinga eza te babi kaka président ayibi mbongo c'est tout afingi mwasi ya bato eza problème ntango babato balongaka epa babakuko bino bofingaka epa ya bellevue bino bofingaka biso botika biso bahypocrisie ya papama eye ndongo eye ndongo allo mamu allo oui bonjour yaya melama ya pio loba yaya malgré que la majorité des gens sont d'accord na été mais nous sommes vraiment d'accord na ye parce que puis on est surtout pas fan on le bac non pas ko qui ça est le kota on a peine pour confirmer que nous sommes pas et puis pour voir dans la depuis mon enfance je suis si là je suis la bistale ou rien là si la bistale pour rien na ko ta pas ko depuis ton naissance donc botama okuta sila abotama akuta nzambe na kola explique biso na oyo oyebaki yango ndeni nayebi makambo oyo kaka na bato kaka balobelaka mams na biso okyo liko omoni ke eyeboma na sese oyoki mamu nayoki yango na kati ya réseaux sociaux ekomi kolobama na kati ya réseaux sociaux et parla na ye koloba keno mams aza na entourage ya mabe voilà tolobi sika moko na bande kokota ta nayoki yango nakotelaki mwa mokie président nataki baeffort parce que nakoyoka présent koyoka ye na balive nayokaka ye nandimaki te keno un homme comme lui akoki kosala makambo oyo nayoki kofinga basi ya bato yaya alakisa mpe ya ye koloba nayebaki mpena version pete ya président te et je défendais président mais nakoyoka version oyo na mélange bango nyonso misato baza mabe
Mame. Et ça soit Pamela. Pamela ou bonjour bawana. Bango nyonso misatu baza bata confiance. Bazo ya wana pona mbongo. Question pourquoi makambo est fini? Et puis ndenge nini entre bango misatu so yaki discussion entre bango misatu. Makambo est fini ndenge nini? Eza moko na bango, ou bien bango misatu, ou bien pesa la bango la confiance. Voilà. Et bango confiance va fuiter information. Yango makambo so boboyali na bato, bokambo na bato bino mams. Okoki na makambo tina tanke. Vraiment. Makambo oyo bozaki na moto malamu. Oyebi pe bien bitumba ondeko na bino azalaka na ngo. Oyebi de kuwa baza papa pe basala po bakoyisa mwa mwasi oyo. Makambo oyo tokokende na temple. Yango kanga nayebisa bango tando ozoba boye boyebi ndenge vraiment likambo asili ekomaka mais bongo ya Bellevue déjà totala parce que omoni elo mosusu yo okosala te motu mosusu osala mutu neti nga nimero anonyme moto etindela yenga eleo nini mpe ezanga bazo batindela mpe journaliste oyo mpe bayebi kaka na ye communicateur asila te me batindeli yango neti nga naza nango mais likambo sikoyo ntango eza il faut kokase yango mama mpe sila mais bato bamona ata mabe nayebi te so bolingika nde bato oyo aya alobi oyo aya contredire ye oyo aya swani nayebi te so wani bomona yango bien en tout cas nayebi te. En tout cas, Bandeko, franchement, je vous comprends. Là, nous avons un katiango, la réalité, maman, la réalité, et la katinini, et bimate. La réalité. O la réalité, c'est pour ça que nous avons au téléma. So la réalité au téléma, Rati. Entourage à mam, c'est ça ma paix. Tosi tozwi yango yaya surtout ngai. Les 3 personnes parce que quand on va discuter entre bango na bango na kati ya groupe na bango biso bafami oyo tozala quitté bachroniqueur bazala quitté sokonini bachroniqueur bazali au courant et na bafami biso oyo toza au courant. C'est fini. C'est ça qui est vide. Donc, pour te dire que non, aux alentours, il y a des banyama, bazolia yo, kaka bango bazalo ko mayo. Donc yo le yesu na kati na yo mam sota bato ba olia yo. Donc bato la bureau na yo, et ko ba ko la service que non baza bato e. Na okabwa. Hey, salut! Présentement, je suis en train de faire le sac pour mes filles parce que oui, on s'en va faire une super belle activité entre filles aujourd'hui. On sait, les vacances d'été ont commencé, les vacances scolaires. Et ce qui est encore plus trippant, c'est qu'il n'y a pas 2 semaines à leur accorder quand la plupart d'entre vous, puis on commence à travailler, on se déchire la carte, on a l'impression de ne pas avoir de l'activité. On sait au Québec. Bato la bureau na yo, et ko ba ko la service que non baza bato e. Na okabwa, et non makambo ko epanga na motel oyo, soki bazaki crédit. Équipe de marche, bandeko na nga bako. Bato nyonso bazalaki équipe de marche. Makambo eza kopimate. Même chroniqueur moko ngai bango te. Mutu ngai bato nyonso naka entre bango na bango. Mais bato na bango na tombe te. Merci ya bato bazembele baobenga. En tout cas, nazali na makambo ebele maman. En tout cas, je te soutiens franchement. Et non parce que nazali femme abe. Donc même réfléchis vraiment très bien, maman, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Parfois, la tête on va faire avec plaisir. Donc, on va faire la mission, plus on va porter ton cancer l'hiver. Alors, on va porter plus la mission, on sait les SB, elle n'est pas là. On se trouve que c'est des chiens comme moi, les amis, ma changement, elle est bien plus. Pour le moment, on se dans ma combat sur elle. Oza nani opesaka combien yo zoba musuyo botia nde audio ya nani ya président totala tokotika te. Oui, allô? Ya biso botiaka yango ti parce que dans nyonso makambo ezobimaka ke tombola star eloko nga nazoyebite ezaka bato ebele batoni na live kokanda te mabango nyonso baka bakuka bacomédie ebele baa bafaux compte oyo toyebi bato basukaka bato na bango
Macronie, maman, la maman, pas faut pas t'avoir une belle bataille. Ah, je suis pas déjà, le bel donc là, c'est quoi là? Oui. Et là, on va parce qu'on va nous démarrer la chose. On pourrait pas se dire, puis ça va être que, au moins, les chèques, on a besoin de gars, là. Et puis, ce que chèque, là, puis ça, on a un millionnaire, quand je vais à l'hôpital. Allez, comment est-ce qu'on va succession avec monsieur Béné? Bino pe boyaka na biso kaka bongo boyaka kotonda. Tala président na bino na faux compte. Hey, au moins si to mobile nzambe alola. Maman Karine. Parce que non, ça n'a rien à voir avec la bêtise d'Ambino. Fanatique de soutenir ma fanatique. Mais ça te tient pour prendre soutenir ma. Alors, ma campagne qui est assez mise sur ma fanatique de éviter. Donc, en gros, la bêtise d'Ambino, c'est que ma fanatique, bah, il y a ma bêtise d'Ambino, mais bon, c'est pas dans le psychiatre. Ce qui va finir même si on a bêtise, Internet est ici, quand on finit. Ezika te ya ezika rapete. Ta boya ko finga belle vie boye barate. Oui, pièce. Oui, pièce. Je fais tout. Yo, je suis un voleur de l'argent. Yeah. Oui. Ok, troquer ma maman, bah certifié, bah foutre le billet aller retour, bah foutre le yo. Alors ceux qui soutiennent pas béni que le poté muzoba. Yo. Alors quand les autres yibi sont bons à basoso. Yo chamoi ba mbonga basoso bote ok. Pas Jirindaya, qu'on soit ne sait pas pour la mbonga basoso. Moi je sais pas journaliste bi. Pour nini? Tu engages bangote. Mais quand tu as besoin de ba foutre ba pesa ko mbonga foutre biso. Pour ça ne zaki bongo. Et quand même pas zoom s'habiter, tu engages bangote tu foutre bangote, mais ben quand na lobiana. Parce que yo mon gars, dans se contredire. Yo mon reste pas ça soit baba moi ba soit chroniqueur, ba pesio $300. Alors yo ngoli, ba tu ne ba nini yo, tu engages bangote mais tu es malade ou quoi? Tu es malade. Mario papa maman. Non, so bisi ka ba boss na yé, na te maman so boss na yé ba yo za ki nani, boss na yé ba ki te ngana yé ba ki. Bon, ok. Pas Jirindaya, qu'on soit ne sait pas pour la mort, moi je sais pas journaliste pour nini. Tu engages bangote. Mais quand tu as besoin de ba foutre, ba pesa ko mbonga foutre biso. Pour ça ne zaki bongo. Et quand même pas zoom s'habiter, tu engages bangote tu foutre bangote, mais ben quand na lobiana. Parce que yo mon gars, dans se contredire. Yo mon reste pas ça soit baba moi ba soit chroniqueur, ba pesio $300. Alors yo ngoli, ba tu ne ba nini yo, tu engages bangote mais tu es malade ou quoi? Tu es malade. Moyibi. Mario papa maman. Non, so bisi ka ba voice na yé, na te maman so bosi na yé ba yo za ki nani, bosi na yé ba ki te ngana yé ba ki. Te ba yo shwa o. Yeah. Na jour à manifester autoki tina lisoko. Atoka ki bongo. Merk. Atoka ki na lisoko nde. Yo ka so ka so chroniquer za SB. O kabola biso te pa bi vérité te. Boke pa maman international boka vérité msu ngas ko pona na nzela na ko malanda. Boka so vérité mais ana suka mnoka ba na suka ba voice. Merci. Yo sha moyibi. Moyibi. Bandeko nanga to tapoter to like. To tapoter boyoki bino mo boyoki mamu nzoka nde asali émission atangi kombo nanga makwax. Mwana mobali afinga vagin nanga bomoni ba message mo ezana a effacer yango. Mais ba message écrit na ye.
oke ngai lokola na ofinga sila yende atanda kotinda ba ese na ba mida ba finga belvi lokola ngane tozalaki comme abando benga chaque jour na ba émission na tongo to bando benga ye noko ya bana batu to ba YouTube na ngana ya liboso na ya mibale ngana bando la musabatu na 5h du matin. Moi, je faisais mes émissions à 4h, 5h du matin avant d'aller travailler. Mon frère cherche un travail. Okendaki kundi pa ya sila pona etere moko boyi. Otindaka bamida bafinga kanga ofinga mobali nanga ofinga ngai. Oloba nanga ke mukolo mona nga na matanga baleka mbaji na omona nga ta elengi te. Donc veut dire que tango mona kanga et puis ça posa ko sanza ma chère ma chérie mon frère. Ngano na mona mwasi na rote et puis yayo yo zakane na kati ya ndako wana okenda ko talibo fanda kesika moko te puis azape yaya no biologique te ngana za na bana yaya wana tata na bango akufaka ya desela soki 2 ans soki 3 ans ndeko ofinga ngai mwasi ya libala ngano na mona makango note ofandi oye kosalela ngai compte moko boye kokomela ngai loko moko boye mais nazaki prudente te po ya kostala pas ou effacer oui douce ma chérie merci.